belela tata mpadieta. Eh bien voilà, mbotenu belum kolonio so mesana kolanda mona suka bajika Serge Bolo toujours ba quand vous allez à monde va poste téléviseur na pesi bino mbote na bino nyonso otala ka mona suka bajika. Je pense que vous allez bino nyonso bolanda biso lelo émission lelo ezali masolo na profondeur. Toko yeba profondeur à masolo. Lelo équipe mobimba njile donc njile tumba ne TV télévision Space Congo télévision tout ça qui descend de la commune ya Njili pona koyeba vérité na mbanza ya papa na biso mbenza. Koyeba vérité. Est-ce que balobaka mingi bangunza basalaka Saint-Esprit mpeve ya longo ezalaka vraiment boy. Si c'est vraiment bien le te découvrir en sous les nzongo vérité tu vas bien que ce qui c'est vrai vraiment que non église ya bangunza ezalaka église ya Nzambe. Ngai nazala toujours au milieu du village na bana bino ya de sala bino musala bosenga ngai na kitaka. Sans plus tarder, na gomeko passer micro na ngai na papa na biso papa Mbenza azali représentant légal ya église na biso o ya bangunza yende papa ali kopesa biso ba sanona bi ya nyonso o ezali ya vérité ya mokolo ya lelo na émission na biso masolo na profondeur. Mbote mingi papa Mbenza. Mbote mingi ndeko na biso journaliste mbote mingi na bay OP bazolanda biso epai na epai. Merci beaucoup aux appels mon papa aux appels na lokolo nga mobali aux appels na papa na so ali awa to kopesa pe mbote mingi ayeba bino papa mbote na yo. Merci mingi papa, merci vraiment na pesi mbote na yo. Comment les nani? Comment on ezali Mbutango André. Donc na Congo na lingala la kisi na Congo la kisi mukolo ya Lyon. Donc kombo na ezali kombo ya bakoko. Merci. Merci beaucoup Bolandi papa na Lyon ali mona ya papa Mbenza azali na ye toujours pour comprendre to ba ile to ba vérité papa Mbenza boni ba misala na bino kendeni. Ouais, misala ezoke nango bien nango ya tata mokeli pe nango ya mfumu kimbango pe nango ya Nzambe ya bakoko na biso nyonso ezoke malamu. Merci beaucoup papa Mbenza to yepela mingi to yeba sango epanzani partout dans le monde que non papa Mbenza azali médecin traditionnel azali pardon médecin azali ngunza ali ngunza mais abikisi docteur médecin général donc pardon médecin directeur abikisi médecin directeur en opération au lieu médecin directeur ayo bikisa mais abikisi médecin directeur. Donc tu dis il va payer place ou ana papa bing bani marate bangunza basalaka et loko nini donc tant oyoka ki sangwana ke yo big si bato esali yo ndenge nini matondo mingi soki bato baza kolika ete na bangunza bazo ko bikisa te ezali erreur grave parce que wote bandele ya mokili ti ne keke otozali ngunza banda de ya ko bikisa wuta banda kala na kozonga na question oyo o lobi na ngai wana na bikisaki ndeko moko songolo mpakala matondo mingi ezali kambo oyo emonani pe ezali likambo ya solo to ko loba kaka ndeko wana te bandeko bazali bele mingi bazape na mikila bapaya bazali nzinga na esika nyonso bato bazali pe bazana lobiko na bango babiki pe na nzela na biso bangunza matondo mingi papa na biso papa Mbenza mingi balaka sali makambo aleki na ba nzela na biso ya tando ike ya opesi ba publicité partout boya nazo big ça mais yoto mona mingi oleka te mais misala kitoko wali kusala na commune ya Njili misala kitoko yali bato ba même bazo bela bazo kufa bazo lamuka epa na yo pourquoi oleka na tando te matondo mingi eloko nyonso elekaka na publicité seki bazo ko luka ko pesa ngo makasi po etekama na pesi kaka ndakisa moko lelo soki tozongi na kati ya ba prophétie ya bandeko na biso to bengaka bato bandeko ya groupe de réveil ezana ba pasteur oyo bazali na bato na bango basale nikima bazaka pona ba prophétie ya lokuta bazaka pona ba témoignage ya lokuta bato na bazali sikoyo tela sikoyo makambo wana bongo bato nyonso bazoleka na télévision bazopesa ba publicité ki nazaki na maladi songolo mpakala na biki na nzela makambo intel omoni oke nyonso ezali ba publicité pona koluka kobenda bana Nzambe kobenda peuple ya Nzambe mbongo mais biso lokolo ezali na kati ya bonzambe na koleka na télévision te pona laksa oyo ezali ngai mfumu kimbangu tanga azalaki kimbangu tonga bikisaki bato na mboka nkamba tata mpadi tonga bikisaki bato balekaki na télévision moko te omoni mutu azosala musala malamu ntango na ye kopanzana sanki balakisi na télévision soki bino boye koluka ngai mfumu Mbenza ntsumbu
parce que sango oye panzani ya makasi yango moni etindi bino boya kolukanga mfumu mbenza matondo mingi papa fumu mbenza. Je pense que batu batala yo libanda mboka baza partout na quatre coins monde batala papa biso de clo kontivi ko partir à Paris ba venir vangasser bazani ba guide foulard monjero batala yo. Est-ce que ezala rapé moyen mutusu azana mboka musika ana premier lekela esko akole kana délivrance ndenge nini? Matondo mingi ezana batu mususu bazana poto bazangi mikandati lelo asali 10 ans 15 ans pe azora mukandati soki mukandi ezali te musala pe ezali te ozo vivre na ba séjour ndie balobaka na bango bato poto donc mutu ozo vivre lokwa na ba canal moko bo mais ozana capacité mutu azana mikili ya bapaya to sali pe makambo parce que omoni nzambe aza partout. Nzambe tokoki ko invoquer awa kepe na Chine akebikisa mutu. Tokoki ko invoquer Nzambe awa akepe na France akebikisa mutu. Donc tozo na capacité tokoki ko sambela pe tozo ya biso biloko soki yeke na nzela agence pe ke na nzela agence muta saleli. Soki pe na moyen agence te tozo na ba capacité nyonso kaka ndenge mokile salama na liloba na nzela ya liloba pe makambo ya mutu koki ko fongama nesika oyo azali matondo mingi papa mbenza eza bati musupe alapa na mboka oyo Congo akoya suzute po ninga yakaka mukanda na ye akoma na mboka oyo elimwaka bato abongo siko pona ya Congo akokozwa ndenge nini matondo mingi omoni eloko ezopesa biso pasi batu mingi tango aye kisasa aye kokuta na famille makambo ezali eza na ebele baya kisasa bato bazali banda bazonga pe te lelo bazali eza pe na mingi bazonga me bakoma na ba complication ya misala yango tolobaki na question liboso tongo tuna kinga na lobi boye mutu aza na capacité amoni ki akokoka koya te telefone oyo zomona oyo ekoki kokotisa ngai pe ko ekutanisi ngai na ye na kosolola kaka oyo tokopesa ba directive nyonso pona kosala ke mutu wana azwa kimia to azwa solution ya yepe makambo na ye oyo azali nango posa matondo mingi papa na biso mbenza papa na biso Patrick Muté bazali secrétaire général ya bolingo ya Congo alobi na tuna yo soki olingi osalela na bien molimo santu tango yaka ozala kaka esenga kaka fola takaka elamba oya pembe bien ozala kaka bongo nazolika vraiment teke po mutu a kitela molimo faza kaka ni elamba ya pembe elamba yango te mutu ezo motiver molimo molimo ezali dimbo to benge lembo o tata mokela pesi kati na mutu nde lembo wana ezala bilamba te molimo wana ekoya kokota na kati ya nzoto na yo elamba ya pembe ezolakisa teke yango nde molimo soki batu batikali na croyance wana ko croire ke mutu alati elamba ya pembe nde yango eza molimo ezali erreur grave ngapi nazo salisa bate musu na saka musana na lati pe elamba ya pembe te na lati elamba ndenge batu nyonso balata ke elamba mais oyo ezoloba kati na ngande ezali mfumuki mbangu oyo azosala kati na ngande ezali molimo ezali elamba te elamba ezobomba biso na nzoto bongo siko ezopesa makambo ebima na munoko na ngelo bezani eza molimo matondo mingi papa to mona ka mususu avasala misala il faut alata mbanu alata elamba ya couleur vert mususu couleur jaune mususu couleur boye so elamba ezate mo sala misala ezate tant que yo bozali ngunza est-ce que molimo santo ezalaka na bilamba toyebaka te so ezala na bilamba ou na bilamba te tomonaka bandeko ba biso awa ya kote ya ngambo oyo ya ba groupe de ya réveil ezalaka ko aza près so mutayika pana ya style loboko asambeli mais bino avoir osala misala fona lata fona bela kimbangu na biso soki bongo ezala makandenge ni ezali philosophie o batu bakota nango déjà afona sala musala fona lata elamba pembe bongo siko soko zotambola na nzela mutu moko akweye swati bandoki babeti eloko moko ya molili mutu wana kweye na nzela siko yo za na elamba pembe te oza na mvwela osalaka musala te okozwa transport ozongi na ndako okezwa mvwela ti mutu wana otiki ya kokweya yango tozoloba ke elamba te yango ezomotive molimo mais eloko ezomotive molimo eza likabo oyo nde eza kati na yo yango nde mutu ezotombola molimo wana po esala kati na nzoto na yo matondo mingi papa na biso lelo toyeba lelo domi abengaka kindoki mi balobaki nga nazolongola kindoki nga nazochasse esprit kindoki nga nazokanga yango nga nazosala boye epa na yo kindoki ezali nini matondo mingi yambo tokoloba kindoki na mokili na biso Afrika oyo ezalaka te topesa kaka mwa exemple moko kala toyebi ke touti biso nyonso tozalaki bana mike na bato bazolanda biso na esika nyonso tozalaki bana mike
kala tango ba fete ezalaki okomona mwana oyo azolongwa na ndako ya mama na bango akei na ndako ya mama ya voisine ake kolia mwana wana pe kozonga epai ya mama na bango akotika kolota ndoto ya mabe te mama wana pe azokanisa te keke mwana na ngai ndenge ake kolia kuna akozwa kindoki matondo mingi azokanisa yango te mais enseignement oyo bapaster lelo bamemeli biso lelo yango ekomisi bato bandoki lelo soki otali bafaser mingi bato na kati ya zando wana lelo eza kaka manki ya kolobake baza bandoki ngai epai na ngai soki boyeli ngai ke mwana bolobiki aza ndoki yambo avona yebaki ndoki ya mwana wana naza na mpevu elakisaka ngai nayebake mwana oyo ndenge aza boye aza na misala ya mabe me tokosalisa bana kaka teke mpo babiki aza na kindoki ngai na bando osalisa ye peut-être aza mpe na kindoki te mosusu mpe eza kaka mwana abimi na ye biloko na mutu me biso lezo soki mwana abimi makode na mutu tozokanga ye ndoki yango tolobi ke na domaine oyo lobi na ngai wana papa journaliste kindoki epai na ngai tozokosalisa yango ezolia ngonga molai te tokanga mwana 2 mois 3 mois 4 mois te tokata yeba kovo totsaka yeba biloko na misu totsaka biloko na matoi na zolo yango te mutu eza kosilisa kindoki kindoki eza esprit siko soki kindoki eza esprit yo zokati mwana wana suki otiki ye kovo siko yebisa ngai suki wana ndenge elongwe na mutu siko yango nde ezosala nini donc biso tokangaka esprit po esprit ntango ekangami bato bayaka kobimisa mwana wana moyeba mona ye lisusu eza te banteni na ye efongolaka ye matoi na misu wana nde yango biso tokangaka nsima nango kindoki na kati ya moto esili nango matondo mingi matondo mingi papa na biso papa Mbenza toli toyeba lelo maladi nini oyo osalisaka bato pe baka nini oyo epa na yo ezalaka vraiment soki moto aye nango lelo lobi esili baka nini matondo mingi tozo kosalisa maladi nyonso na nguya ya nzambe ya bakoko na biso oyo esambelaki nzala mpando na mama kengelo mfuma oyo esambelaki mfumu kimbangu pe esambelaki koko na ngai maka ya mbunga maladi nyonso oyo biso toza kosalisa maladi nyonso ozomona na kati ya mokili oyo oyo bandeko balembani na yango tozo salisa ngo na nguya nzamba mpongo tolendo pe na nzela mfumu kimbangu maladi nyonso kaka toloba nyonso tozoba ezala liboma ezala epilepsie ezala mbaso ezala paralysé ezala mutu azana ba milimo mabe ezala mutu azana ba mari de nuit ba femme de nuit nyonso mutu azana poto mikanda na ye bakanga yango mutu azana voyage misale ezate mutu pesa awa misale ezate mutu azana posa promotion ya grade tozo sala makamu nyonso po ezala na malamu mingi na bato biso bapesi biso yango na mfumu kimbangu foto pesa pe na bato matondo mingi est-ce que nengi mfumu kimbangu apesi bino yango avant moto ya pa na bino ezala ba droit te mbongo matondo mingi epai na ngai mfumu Mbenza ntsumbo ba droit vraiment ezalité mais tokolongisa bato malamu po bato pe bakoya bandeko mingi bayaka soko tuni bakoyebisa yo epai na biso tokendaka na procédure milai te soki tomoni maladi wana ekosenga tosomba kisi kisi wana tala kaka ndenge tozali boye toza na mboka te toza na zamba te fo tokende sika oyo basombaka kisi bake kosomba kisi wana nzete wana batokisi lio swati banikeli yango eza mpona kosala wana ezosenga mbongo mais oyo eza mpona kopesa moto délivrance kosambela mpona moto tozo kosenga mbongo te matondo mingi pour la délivrance batumi balobaka ke délivrance epa na bino esalamaka te esalamaka na groupe de réveil et tant que yo délivrance onima yango esalamaka ezalaka matondo mingi soko tali na bandeko ozoloba wana délivrance esalamaka pa na bango eza mensonge soki délivrance ezali sikoyo pourquoi bazosala ba effort ba créer ba groupe oyoyo ekokende komema bato bapesaka ba témoignage ya lokuta mais non folo basala yango te d'abord muntu oyo asali ba délivrance ya makasi na mokili mobimbo ezali mfumu kimbangu oyo abikisi 280 morts na mboka nkamba abikisi 3800 malades na mboka nkamba bibembo esali 3 jours 4 jours ya mutu apoli mais mfumu kimbangu abikisi yango siko yebisanga jeune banda jeunesse na apocalypse nani asali miracle koleka mfumu kimbangu azate biso bangunza biso bana mvuluzi kimbangu biso bane Kongo tozali batoyo toyebi pa na biso délivrance ezali mais ezali na nzela ya kinganga kisi te ezali délivrance na nzela ya mfumu kimbangu pe tozobikisa na nzela ya mfumu kimbangu matondo mingi papa na biso po na mutazo ayo akozwa lolenge nini
Pona mutu azwa ngai mfumu mbenza ntsumbu ezali nango na makami milai te. Tozali na nzela ya telefoni, tozali na numéro na biso ezali 090 15 390 et puis 23 na suka. Wana okoyamba ngai moko mfumu mbenza ntsumbu okosolola na ngai matondo mingi. Sans condition. Condition ezali vraiment te kaka ndenge na expliquer que tango maladi na yo monani, tango likambo na yo ozali nango posa to sala, nde to koluka to sombeloko. Eloko wana eke permettre biso tozala na possibilité. Possibilité wana nde zo sunga to sombeli yo eloko na yo, to seli yo pe yo likambo na yo oyo yele. Ona basi oyo mfumu basi obalaka banda bala azana nyoka nkao banda bala asubaka na mbetu banda bala chance mbale ekenda basi ya bongo. Est-ce que au cause pe ba oza pe na moyen ya kozwa ba benga yo na numéro facile? Matondo mingi nyoka nkao ekoyi kosala mwasi ya bota na yepe. Muta nyoka nkao pe akoyi kozwa pe mukumba malgré kenda ogo bana donc pona bato ya bongo ba kozwa lo lenge nini. Matondo mingi bas mwasi yo azolala akomi na age azana ndako libala azosuba na mbetu. Soit mwasi oyo mobali azo sentir ye lisusu malamu te fo yeba cause. Biloko mosusu foto kino kokangana no cause ezo pesa befe wana. Parce que omoni fièvre na nzoto amutu ezaka symptôme. Mais ezana maladi oyo ezana kati ya nzoto wana oyo epesi symptôme wana. Soki moni mwasi azana niveau ya makambo ya bongo fo yeba. Omoni mwasi oyo nyonso azana mobali otobengaka toko dia mpimpa. Mobali ya butu. Marie de nuit. Marie wana mobali wana akoyi kobomela yo relation mobali ya musuni. Donc tango zana Marie de nuit akoyi bomela yo mobali oyo ya relation ya musuni. Yango moni biso siko yambo foto simba mutu ya bongo, foto kanga nano mobali wana ya mulili. Tango tokangi mobali wana mulili, nde siko tobongisi siko makamu nyonso, nde bozungi pe na ndenge ya kimia nyonso. Matondo mingi papa na biso là je pense que batu ba la biso di banda balanda nyonso émission on est kendele vraiment papa là to mona ka mingi ezalaka pas ezaka na beta kaka c'était na côté o etali côté ya délivrance et mingi babeta baba ke mbini bosambilaka penta te ezaka pona oye otie loko na nzuta mutu yo moko ye olongoli yango olie bosambela ekende mais bini ezaka oye otie olongoli est-ce que botaka yango ou ezaka nzuta ya batu neti ba sete bimala nzuta batu ba bloque manzuta batu na pe fana pe ya o côté le boulot le pan comme tout monde ba kisi o tout monde ba kisi est-ce que ça la vrai ou le kuta matondo mingi place wana na encourager ba ndeko ba sala ka bongo te omoni loko ekotaka na molimo pe bimaka na molimo tokoli keke soki yo maladie omoni na mutu lobe za maladie spirituelle mais comment komimisa mutu sete na yebite soki satan a pe asaki sete parce que sete c'est loko mundela sali Sata saki setete. Soki omoni na kati ya église ya mpe ya molimo bazo bimisa batu biloko wana biso tozo benga ngweza ba théâtre. Na ngai mfumu mbenza maladi ndenge kotaka na molimo ndenge pe bimaka na molimo. Ngai epai na ngai sete na yebi ndenge naza na rapport na ngote naza pe na rapport ya kobimisa biloko libanda te. Mais délivrance oyo biso to salaka esalamaka na molimo mais eyeko kokisa na musuni matondo mingi. Est-ce que vous avez besoin de périr, mais à l'embine na pena marama mundele pour ce va périr na bokoko. Est-ce que opération bokoko ça normal ça la ou pas? Matondo mingi to loba opération na bokoko te. Bokoko opération ezate na kinzambi. Tozali na kinkulu keto, tozape na kinzambi keto. Siko yosui tozongi na kati ya kinzambi, nde tozosala opération ya molimo. Mais soki tozongi na kati ya kinkulu nde siko tozosalela mayo tozobenga nzete o tozosalela ba pouvoir ancestral nde yango tobengi kinkulu na biso yangwana mais pas na ngai mfumu mbenza tozosala toutes sortes ya opération nyonso ezala prostate ezala appendicite ezala hernie ezala nyonso yo mundela sali azana akoka kosala yango te ngai mfumu mbenza tozosala ngo nango ya nzambe ya bakoko matondo mingi je pense que j'ai pas tout derrière la caméra sinalenga na musika na tala randi makambo to kindele to lingi to yeba susu mingi po lolenge o esangone panzana ki sayo donc docteur wana docteur médecin général oyo bikisina maladie ya opération wana sikoyo banda musala na osali combien d'années
matondo mingi bana na bandi musala na ngai 8 ans déjà yangoyo. Tozoko bakaka na musala na biso pona koloba ke ndeko oyo abikaki wana ya chinois ezalaki maye oyo esengaki abika. Omoni biso bayindo tozokoka kondimela vraiment bonzambe ya bakoko na biso te. Lelo batu bakomi na pasi moko tozoloba moyindo azo kwar na ye na makambo ya mundele me makambo bakoko batikeli azo ndimela yango te. Yambo avant mundele aya kosala bato opération me bakoko na biso babelaka ba panicite te. Malaria ezalaki te, kindoki ezalaki te. Siko tolikeke makambo nyonso tozomona wana batu bamemaki yango eza mindele. Mundele tongo aya créer maladie na ya sali épidémie ya malaria akoti même si malaria na kati ya batu. Asali pena kisi ya malaria pona kopesa dose malaria kitamesi la te. Me epai na biso sikoyo na bonzambe ya bakoko na biso makambo nyonso ebandaka deja kosalama uta banda kala pe na tango oyo. Soki ndeko wana ya chinois oyo ngai mfumu mbenza tobikisaki na nzela ya losambo pe na nzela ya kisi oyo topesaki kati na ye ezalaki ngonga na ye pe na kondima makambo ya mfumu kimbangu pe na kondima makambo oyo ngai mfumu mbenza na yebisaki ye ndakisa ndenge moko na ndeko na biso papa na biso Japan. Tia ko kutanisa ngai na mfumu mbenza tokuta na lisusu ngai na bino eza na likambo etindi bino ezalaki pamba bongo te. Donc po tozoko boya kobimisa bato yo tosungi na nzela losambo oyo babiki parce que na kati na biso bangunza toza na publicité te. Biso tokosala musala mutu ye moko akino komema publicité esika na bato matondo mingi. Matondo mingi papa na biso na bike papa na biso secrétaire général na kombo ya Patrick Muteba azali kotala wana musika alinto yeba na tango ya kala tokaka écriture mo akoko basayelaka mingi olingo bete biso mabuanya ndambu to yeba écriture wana na 12 personnes otangaki oyo mingi bamakana yeba bakombo na bango te to yeba pe na ndambu ya misali ya papa ya mpadi o bolanda papa mpadi lokola papa mpadi sango na ezaka ndenge nini na sango ya 12 tribu wana avu papa na biso matondo mingi moyindo outi na koko na yo moyindo ya mobali komo na nzala mpando ya mwasi komo na ekengelo fuma babimaka na kati echopa me tongo bakoko wana baboteki bana na bango bana wana bazalaki 12 nde pesiki le 12 tribus de Bena Congo. Mwana liboso na bango kombo nezalaki na Lukengu. Na Lukengu aye kobota Kongo Nimi. Kongo Nimi aye kobota Zulu Makeba. Zulu Makeba aye kobota tsa kumpanzu nzinga makuku matatu. Matondo mingi. Sikoyo eloko ni ezopesa bayindo pasi. Balobi na biso bayindo touti na Adamu na Eve. Tela sikoyo pasi moyindo azali nango yango wana. Adam ezoloba kaka mobali, Eve ezoloba kaka mwasi. Seke eza bakombo te. Donc eza vraiment bakombo te. Soki moyindo awotaki na Adam na Eve, bongo yambo tango baboti bana na bango mibale Kayen na Abel, Kayen abomi Abel batikali misatu na kati ya mokili. Tango batikali misatu wana Kayen asalaki mobembo nzambe azolobela susu Kayen atio elembo ya makila liboso ya mutu na yo matondo mingi albi place nyonso yo kotambola mutu akoboma yo Kayen ngai nzambe na kotanga lisumu na yo epai ya bato wana bongo bato baza misatu na mokili siko bato nzambe bande koloba boboma Kayen wana bazaki bato nini epe Kayen akendeki kosala mobembo na ville moko tobengi ville nord akine kokuta bato na kati ya ville wana bato ya age koleka mamane bazalaki batu ya age ya se mamane mamane bazalaki Kayen balaki femme babotaki mwana kombo na ye Enoki Kayen aye kopesa ville wana kombo na Enoki siko yebisa ngai mamane Enoki wana koko na bango abomaki na mamani Bible lobi Adam na Eve esika bango batikalaki après 70 ans baye kobota mwana mobali no kombo na ye Seti yebisa nga siko dans 10 ans wana batoyo Kayen kende komona babotaki wana donc mutu mwindu awuti na bakoko na ye nzala mpandu na kengelo fumu matondo mingi Matondo mingi papa na biso komoko mona na suka na biso ya émission lelo maso na profondeur pesa magi na mona ya suka nyoso bajika Serge Bolo papa je pense que batu tu batali yo balandi yo na balati mato zonga supoto basusu makambo oyo ezoleka na kati ya mbanza na yo mais mingi baotala yo pe balingi baye ba epa église zali na numéro na susu pesa bango sur téléphone baye ba na bambote matondo mingi tozwami na balabala ndembo quartier 9
commune Angile. Donc Ndembo numéro 1, quartier 9, commune Angile. Numéro Nangandenge Tolobaki 090 15 390 23. Donc il y a nyonso ba moni ki bazana ba problème oyo mayele na bango esuki. Ndeti muto yo a komi na age moko mukolo mubala zoyate. Mais ali esprit mabe. Fo ya to popola oto longola esprit wana po mubali ya mona na po mutu nyonso fo bala. Mutu azana mikili ya bapaya parce pas mukanda zozwate. Mutu azana mikili ya bapaya zozwa musala te. Mais benga na numéro to solo la totalisa yo loko nini osengi na biso ko sala. Yo zape na kati ya kini ozana maladi ya prostate, ozana maladi ya cirrhose de foie, ya diabète, maladi nyonso liboma, bambasu, maladi nyonso ba prostate. Me benga numéro na biso to pesi oya to pesa kimia obika ndenge ndeko wana pe ya chinois bikaki na nzela pe ya kisi na biso matondo mingi. Mbote. Bon, na pesi ba mbote na ngai mingi epa ya mfumu kusu kia munzala mpanda na Ngola. Na pesi mbote epa ya tata Lulendo Bosekote Kintedika gardien de la foi padiste. Na pesi mbote epa ya Ntumwa Menga Menga. Na pesi mbote epa ya papa Kimbondo. Na pesi mbote epa ya Mbutankosi Kamalwanda. Epe na pesi mbote na Tiago Silva Moïse wana bandeko nanga. Na pesi mbote na bayi nyonso oyo bakolanda biso emission pe na bino moko. Na pesi mbote na batu nyonso. Na pesi mbote matondo mingi. Matondo mingi, papa na biso Mbenza, tokomi na suka na biso émission. Lelo, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tous qui ont suivi l'émission. Ma profondeur de l'émission. Oh, Izaki, à mon suka Badjika. Je pense que papa na moi qui Congo Mouké, Mbota Mouké, et ça ira bien. Merci, merci Matondo mingi. Muge pesa mbote na bankulu na betu nyonso, baya ime ganga betu, baya kubundila betu, sam bubu ya betu mwana ya betu kele. Bampangi mugebula nsonso ngolo na kuzaba na kureconnaître nzambi ya bankaka na betu vasambila fo bezaba yani sambi yoga vanda mbote me kana betu souffrir bubu samboge na kuzaba nzambi na betu penza ke wa betu mekota na mbrema matondo mingi benu futula mayele yo futuka na place na yo sam na kuzaba nzambi na betu mugesinde kambe me reconnaître nzambi ya kimbangu beta vanda lozingo ya mbote pe ya mvula na mvula. Merci Matondo mingi. Merci à Bino na pesi mbote na mob sitting pose na pesi mbote noko na mob sitting mbote na deko kontivi ko yaba leke bele coup de chapeau à Gosino baby nice coup de chapeau José Prenda toujours le patron coup de chapeau Pepe Tazi coup de chapeau na Bino sur tala biso masolo na profondeur na pesi mbote na directeur na biso marketing Arigan Japan na mbote na ojipa ntum derrière caméra ça ira bien toujours pourquoi pas pesi mbote na sous le nzongo le 001 qui fula le mondiero Bino tout mbote na Bino mais bo sanate never na biso never na biso et autres et kokakalate na juillet le 31 juillet never ya njile tumba et kokisami batune so bozana biso elongo olingo benga biso olingo soutenir biso na moi loko na moi geste benga biso na numéro vraiment et ça la vient. Quant à moi je dis merci à tous qui ont suivi, on se retrouve à la prochaine émission toujours, au revoir.